na kulumbi fufu nanga. Et puis nous pas taba fille ba ebele sona bimaki na ekole ko kokanga moko na tinda kumtalamba te. Po so ko lambi ko benda ndambo o pa John tinda sa sani. Ndakolo fufu na tinda su sani. Ko lambi na yo comme le quoi associé non. Yo le bande pa John nzungu na yo yango. Tini ba nzungu. Oh. Boni boyo ko. Ndaba pambo. Ala rinyos. Boko fana baleki na mirimba mbangu. Bazo kima kima. Ba marie ba comme ko raisonner trop pour na venir à bana. Mobala muturushi na miri banda France ko teliazo bouger te raisonnement bon année beti na kolesa bana wapi muke ah video yo challenge ngadi bala na ko kate ya file ata ba na te fate ya file na ko yaka mercredi na moni na wi banzalo banga tala kaka kutu kende na tika la libre po bambonga maintenant pesi mena tonda ka te banza clair o kainga journée Dolinga kele ku baba deko. Akende. Ngala tikana ngai. Kama kana luka kambongo na kana ba 12000 zo lamba biloko zo tana sani me content. Ngakolo mbongo na pesi 12000 zo servinga 1300. Trop la fufu 600 600. Mbolongo moko na eteni na bikeza ka 500 na 400. Donc moi si ninyo. Na dia ka pona lia na seka ka na wakombo ninge kanginyo semena zo konda na basusi. Na balite na kotinde makala. Maman a dit makambo ngaite so c'est na liberté ah en tout cas azonga ko lambanga moko maduri na zambabola na nzungu na ngakala wana yango wala yo sepela poto saka penda poto na misa batutu so lingo chango kana kosi ko kosora o corona te poya te e baby pasta bien yo maman na pondeza nga museni mabe ezate challenge mama bafungolo nini yo naza bedere ba shema ko yaka na makamlo ka mikandala ete kwa ina po yo mabara kala wana ngai te ko kima to zao ko lingango ko tika na iba mouvement na baluki beli pade sa chere mateka wala na vantar nyonso na fier surtout ba dema ko bakabela ngana bandeko kwa na sombi na nzela ya social mobesu mama yebi challenge ete osa ondeni wala osa ondeni pasa na kotindo kani kakale batalo pango bakokoka manu nutala mota ba mande saka tikite okali ngelanga de omelette polo kume bandaka lia pe ba shawama ndoka lezaka de wana ndire zebele ndoka lemi bale wala kaka challenge la lia ko boyanga te mama metango yoka na monika te papa ko voyage po masola pote koti na munoko challenge tana kende karabu na koti na kwa na moni mandumba moko yaka allez fête na fête tango na ko kwa na tongo pa bato baluka ba bomba na komisi bon lokwa ngande ngambo mukola ba 35 akenda ko fandela leki moko baza libala mame lokwa baleke contenance la fufu lokwa mwana su ya suka wana pe na fandi me na butu na langu baki ozori wana komondi manyoso kwa zoba boni ba ya filo bango se tu baza ikutu batindela ki ombote bon frère. Mais bon fait foya kaya mami chatuna kayo nyo sana pona da on a butine kala baba ingana tala ku prêtre yeyo tala makamba Kongo ba congolais réserve mama na zolo bela yo aïe mboka oto yango moni ko yokela ka muto mawato nzamba tiki so nzamba sindoi mutu yo pe sundola to sundoli parce que wala conseil nini bona sundoi ngana yamba yo ndaku abiki yo zana ndaku na cheke oli to so na téléphone tu peux ni rendez-vous et elle linanga faut bando tuna ngaba mbonga mineva na ona makamba cotisation tala ngana elongi na toki to te tala makolo poussière eza to te ba ba kamuta soki moto to makolo na eta dama makolo ozo senga sa contrôler nga ngana ko ni makolo talo chemise pour la lokwa na pole lamba eza makolo ne ba lusinga banzela simebele ko lingo ko mingambo ko bo sakana mibali boy la no asir blanc OK nga bosa nga monge nga zo senga $10 ebele na baka na kotindo na poka so na ke libela o changer nga mwansi pasta na linga boete okabarate na ko kaba na lero oh là là mama na se na lo belo polele le ba maya lobo wana pe na komu ko lia na potopoto bana batika o mesi mwana potopoto 4 mwana eko tala yo nga bana tano moni nga na kompomo na nde na miso ko détecter ko tester ngaso ne ko tana taka no modèle à moto alamba ki to abombi to na bandite na koyeba oyeba ndeni mama na misu oyeba ndeni
etini kali na ya porte na koyeba kiasa na kanda be mobala pesi mbongo muke etini kali ya porte wata ngoye wana na ko tala yo mozo étudier tina opesa ngambote na otaka yo na bana ebimela mwana na esimbeli na eleleli awada danger na nyokoli makolo pa pamba nakendela ngai Ote ko meme ngambu mo na TV question batuna kyo par rapport à mambo ya fali ndenge olobaki babi non ola si motema mabe na nakoke na ye wapi aza mutu lokola nga naza no sirba aza simple fait nga pe simple fait mutu na tala na ye mama bongo comme ça makamlo kwa mama batiola ba page te botane pasteur John mama yo kanga très bien na ko baki sa ndenge nini na muta ferré mama biloko na bino na saka boke mama boke na ko kuna bokanisa ndi boke no bwaka na zata kuna te na lobi boye na fani na feri baba yokanga na fali na feri baba frère congolais na yebaki bango pe musique na bango tanga na saka na mokili na bina mais problème na ngata on a changé kana na sana bango nini te mutu to sala torte esa ba joueur banane baba congolais o etalinga te na talaka te ba konti kutambuka na te na talaka bango te bongo bango mama na zano silba o ngana zo sa esimbi te lo tala bango mais finalement nganane yeba mutu Maman, c'est très compliqué, mais c'est raté récupérer. Chic, exact. Il faut que bon makala ce que côté badi kiti. So bien après c'était lamba taba 20. Na moi na ko kanza taba 20 heures. Et là tike baninga balamba moto na bango yo Kongola na suka. Challenger ala liawa. Singa moko kangi boye singa ya nini oma singa bilamba o ba vert wana singa bilamba ya vert ya rouge parce que na kata sa na linga ngo defo pe kwe ya te OK na kanga on pena pe na kangi lokwa sa kezo kende mboka OK so na nyami boye do pantalon nga soko mono sandika wa lingi kopi Oluka pas mama oluka penza na zaina lipapa mo so na lato so mona ke fide fela ko kanga na kati zo bima na kimisa ka lokolo po so ksanga mingi oh la la challenger wa zo ka courant waso yatiko ko lengi na ndo tamba taka na zaina kiachi mo so na kimamba mata na mvula matanga fona pola na kati etoboka mana tombola be bomona ezate siko lo kimandeni mais na okimaka zo ko so batando kamanga molunga ba kiachi ba lokolo moko bien moko epoli na solo epoleli wapi bameki yo nde komeka etoboka mama ngakuti mutu atabina nga nakenda kwanganga napekisaka te kende yelanga dimi soko sili boma fule etali yo nalobi conseil ya mabe toza na acha kobunga ke mokili ebeba kolo mokili ateyaka beni papa oyo epesinga bango moto akokima aza te ateyaka bato nyonso babongo na mitema yoka makambo milimo mabe ntango bazala na bangulu soki ezali bapasser lelo nde boka bango na bangulu te bangulu oyo tokolia tobwaka bino na mai me bangulu bayebisi memino mabebi bwaka biso na bangulu lokola leka bobota ayokaka tini bango mpe na bangulu ntango bangulu bapanzanaki kola bangulu azwa perte to abonga po bangulu bamwangana ye ti suka azalaka na témoignage malamu kola mokili abebiselanga maka S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Oh là là, on les espérances ataka ya tembe
oza vile kwa bébé nzambe nango tiki nga ko sa père bénédiction ta OK boni ko sakana comme kilo kwa chona mukilo obi masomi et obi bénédiction belé beaucoup raté ma pamboli je te dis na moté na bino bikoté ya binoté ne ba professeur oroté ya batu bima kende ko luka ane o eza ya bino c'est tout 2024 balaxinga na songe na moni na ndoto ndenge lipambole kwa une église yo somi bandimi na ki goy goy ya bateka boye même yeso ayeke sika batebele bazobela pona batokobikisa makola mama pote ya baninga bien ko poni kokota bandimi konfi na kolo mokili ngana kotia modelo ngai te ane ya kobomba mama na kobondelaka yo te ngana baka mama 2024 ebeti tokoti mutu luka oyo kosala sala nzamba bonguseli ya mama nga kutu mutu atabi nanga nakende kwanganga napekisaka te kende yelanga dimi soko si liboma fule etali yo napekisa walinga conseil mabe nalobi conseil mabe toza na acha kobunga ke mokili ebeba kolo mokili ateyaka beni papa oyo epesinga bango moto akokima aza te ateyaka bato nyonso babongo na mitema yoka makambo milimo mabe ntango bazala na bangulu soki ezali bapaster lelo nde baka bango na bangulu te bangulu oyo tokolia tobwaka bino na mai me bangulu bayebisi me bino mabe bibwaka biso na bangulu lokola leka boboto ayokaka tini bango mpe na bangulu ntango bangulu bapanzanaki kola bangulu azwa perte to abonga azwa perte po bangulu bamwangana ye ti suka azalaka na te mayesha malamu kola mokili abebiselenga maka bateya yo non là c'est très profond hein nazobetelo bashema te wana peneta mosindo naza noir sur blanc kolo mokili aza clair conseil gratuit asala biso matikela biso choix oponi mabe yo oponi malamu yo akena biso wapi parce que koma yebisinga likambo napimela yo mpo boya oni mama sala naza tala angaye mais pas que makambo noloba oyo ute ko meme ngambo mobo na TV question batunaki yo par rapport à mambo ya fali ndenge olobaki babi non olasi motema mabe nani nakoke na ye wapi aza mutu lokola nga naza noir sur blanc aza simple frère nga mpe simple frère mutu na tala na ye mama bongo komisa makambo lokola mama batiola bapaja botane pasteur John mama yokanga très bien nakobwakisa ye ndenge nini ada mutu afere mama biloko na bino na bosaka bokena mama bokena ngo kuna bokangisa ngo liboke bokena obwaka nazata kuna te nalobi boye na fani na fere baba yokanga na fali na fere baba frère congolais na yebaki bango pe musique na bango tango nazaka na mokili na bina mais problème nanga tango na changer ka nazana bango nini te mutu to sala autorité ezala ba joueur banani baba congolais oyo etalinga te natalaka te bakonzi kuta mboka na te vi natalaka bango te bongo bango mama naza no silba o nga nazosala esimbi te lotala bango mais fina nanga nane yeba mutu mama na très compliqué mais naza sir naza de raté récupérer chic eza te makambo be eza te so moninga mutu grâce otanga te yokanga mama yanga na bomba te depuis primaire na bango polele siko natika oyo ngai nazosala namoni nzela nanga efungwami na banda kolanda miziki ezalaki nini bale nini ebetamaki yo ngai fo oyeba mutu nana tata mama nakotika mpe kozala na ta te nayebi ye lokola bamusicien lokola mpe nde nayebi yo mais naza na reconta na rien à voir epuis ekosa ata tui te nakolala nango na moko moko te na mutu mama nazoba no polele soki nayoki sango na ye yokanga soki nayoki sango na ye mabe nakoka susi mpo mwana mboka moko azwi makambo mais à part ça rien à voir ngai nangi lotema te oyebi ngai te mama mais yo teyaka basi yo teyaka bamama nateyaka bato nyonso j'espère que bomama nalobi mututu yokanga ngai nazalaka na ni parti pris na bandaka nanu kolobela no bakutu bateyaka maloba nzambe mpo balobi kosaka na basala nzambe te na tel mpe basala nzambe wi fo kopesa bango valeur mais namoni basala nzambe mingi na resto bazopesa bango na bandimi bango bakomisela nzambe lokola ngambo combien de bandimi bakoma komona nzambe lokola na kaka mpo bateyi bango mabe makambo nazoloba yokanga yo kozala na posa mbongo kosi baprofession nzambe atindi te ye ntango kozwa pesa ezeli delo okatela esimbi te na yo na nzambe na nakosi berere yango moninga alobaka na koteyaka bino oyo nzambe alobi te na koloba te oyo ngai na tala je te dis yokanga bien kobonga eza nzambe me koluka eza yo ndenga na yebo na luka pasteur John mosusu bosa ne kope moko na suka komelo jaloux tanto kuti na musala nda za kugaganya salaire ebele organisation eleki makambo nyonso ebele babimi bagoyigoyi na nzela bazosenga bazangaki kopi te
alingaki bisengo koleke konza talaki famille ayate famille amanka soko komi na koluka jano makamtu cha pembeni ambiance esila jamais okima te kozongelaka yo bapatron nde tomonaka bango koma bato mbongo bakendaka na babari kolangwa chaque jour te lokola babola na baleka mbongo c'est ça na moi début à mon ya to vanda master bo meli yango lokola soka za pia ka tsaka na makama malonga lokola sisi classe isika mon faut koluka vie député fait échapper tokotaka gouvernement nde basali makambo oyo constitution faut ba toucher natambaki babetenga sankutu na ndeko nanga za na rigini autaki Canada alobi kuna penda 6 fois na mbimbi masola mia kabele $50 awangani nyonso na mutu abetaki masola kimie akosi oyo nazota mutu anzoka keka ekala akosa makambo lokola nga nde nazali kala ntango nakende ekala na koti na kwe namoni mandumba moko ya yaka ale feti na feti ntango nakokwea naye na ntongo mpa bato balukaka babombaka nakomisi bango lokola nga nde ngambo mukola ba 35 akenda kofandela leki moko bazwa libala mame lokola baleke konto nazelaka fufu lokola mwana su ya suka wananga mpe na fandi me na butu na langwaki wana komondima nyonso kwa azoba boni baya afilo bango sotu bazali kutu batindelaki yo mbote beau-frère mais beau-frère fo yaka ya mamicho atunaka yo nyonso na mpona da ona butine kala baba inga na tala ku prêtre yeyo tala makambo Kongo ba congolais réserve mama na zolo bela yo aïe mboka oto yango moni ko yokela moto mawato nzamba tiki so nzamba sundoi mutu yo pe sundola to sundoli parce wala conseil nini wana sundoi nga yamba yo nani yo mais c'est profond hein mama na zolo tala na loba na oseka po na za l'aise oza l'aise mama oza mboka te soko landi boboto kotikela bato mikumba ndo kokufa van to na l'air moko ekenge contrôler kana yo moko poche fokaba naza na combien ndako nanga toza boy oza na bana 4 obomi nzoto na bitambola tambolo teki bien te ozongi na 4 ya yo sema ce qui devait à l'osso na moto ndeko muso abimi Petre na nzunga mukebi ke mwana suka na butala mukaka palia. Alo chele ne se pas mwana ndaku kilo. Umitumoli. OK. Mama umitumoli to za clair. Bokota na makambo etala bino te, bolata mama nazo bano vérité. Yeba vie. Lingaka ndeko o mukolo ko ya kotala yo ataka beno mbongo ta so ta mwana suka kabele 500 babo bombo alingi bana. Kende ko ya ka osepa na yo. Kaka ya ka kozwa soka azate seka te langwa. Wana toucher. Obi kolo muki abo boto moko mama totika kondima te na betela kango tolo omoni nga soki nzambe te mawa tro na bango clair na mashaka te na lobaka clair yango moni vi na ngana lobango bien oya koyoko yoki ya na lera kosaka na vi na lera moko ta gitartala mabunde te tuki age pour et poussani to comme na lera poliolo olongwe soko sakano kwa ikao o kurbira suka virage mama talaka il faut banda ba calcul oyo wana salaki ninya koma wana ngaite de makambo na koma telo kwa bino te me na longwa na makambo kufanda ka pa bato ata moi studio la ngai mama alliance te me opesa kata babadi pour moi si so amoni mbimbe za chaque jour retourne na place au sala kate et ka pa ko bosa ninga ronyo te 2000 ngo soma na kwa quartier c'est que mutambongo ye voilà mama na dole bela ebele ba kinwa ndenge to sel be élection ba ta ko fatia ko sala nini toze la social toze la nini gratuitement ya boye mais ba linga pe ko lukate ba ta la gouvernement hein ngana solo bana lembi na lemso benga na tala ka gouvernement te fatia bwa ka mbongo mais na yebi yo ezamboka nanga makamyo seleka na yebi se mo konzaki na mona ko beta maboko tous les congolais bazana poste za mabete na inande bato ba ka na esprit ko kosa ya ko iba soko kompanenga na ina bango ngana ina kabandumba te me na ina nde kindumba ponga mona sai mobala ba chele be ebele na bomba kate et puis ba chelo mona wana bazana bolingo makasi ko leka bacha normal ya bandako na ndenge nini pastor chele ko ndako abiki yo zana ndako na cheke olitoyi to sai na téléphone to peni rendez-vous ele linanga fo bando tuna ngaba mbonga mineva na ona makamba cotisation tala ngane elongi na toki to te tala makolo poussière eza to te ba ba muta soki moto to makolo na etada makolo ozo senga sa contrôler nga ngana ko ni makolo ko talo chemise pour la lokwa na pole lamba eza makolo ne ba singa banjela simebele ko lingo ko mingambo ko bo sakane mibali boy la no asir blanc OK
nga vosa nga monge nga zo senga $10 ebele na baka na kotindo na poka so na ke libela o changer nga mwasi pasteur nalinga boyete na kokaba na lero makambe komi bien bafuta kambonga tike so moni terminus pe pembeni yo futa nga vana na nini boni boye koma ibani ebebi boye pasteur to baka polele naza noir sur blanc mama so ma di la kaka eza bije mobimba ya nandeni $10 tango basi commune bona 10 000 francs na boko matana bisa 500 na jeu 4 pe na jeu sango mona député na zaki pia kesi esimbi pe na golia mingi maleo ka pembe na ndako poso ko tondi 3 pokoti po bimbe déranger te si la tita ko tabola ya aussi le koto manka double perte na ngelo goti ngana kanga motema ti ndako komi pembe ndako komi pembe na wala kanza lokende na mama yeba vie eza économie soko za économie te ko sekama na bato soko za économie ba kotimbela piaka na hotel OK bando mona ko ndira zo ka mabomba ka sala kana ko OK vie faut pesa yo moko dignité OK zamba kotela ba tuto ba pesa vie valeur alelité na pesa raison boni ko lela trop ngai orata mobalo abetra kama si masolo planti mingi bali kufa ke noki OK so yo kinga kolela ko betra kama si masolo planti te yaka na lokuta mais asepela yo kanga na so ba sagesse ki oya na masolo vérité ya mawa même na canal pango so yo keba fandi ba sese renyo lokwe bembe kufi mobile no fima mawa ma dudu fosa nyoso makambo changer et comme yo chai na mabonde omena mobile a poiti vi ce que lokuta ni yaloba lokuta ezake na epia kama na so mama nanga kanga mutema mbongo bafutenge zaki $1 na bisa tika nango lokwa pesinga 50 ngo te avanda na kotala le biso ka tinite na kokange na kasho lamba ka pondo zoka na kina 2000 ebe dans kotala parce que quand boyo ke pas du ça peut comme raison bafuta ka so nyongo bien hein te donc bima na cantine loku metika pas du so ma ya avant biso obeti sola lokuta ba pesi va vale moi ça tel mobile tembe yeyo mama na pondo zanga musini mabe ezate challenger mama ba fungolo nini yo naza be dere ba shema ko yaka na makamlo ka mikanda lete kwa ina po yo mabala kala wana ngai te kokima to zao loko lingango kotika na iba mouvement na baluki beli pade sa chere mateka wala l'avantage nyonso na fier surtout badema ko bakabelenga bandeko lokwa na sombi na nzela ya social mobeso mama yebi challenger te osa ondeni pasa na kotindo kaninga kale batalo pango bakokoka manu tala moto ba mande soka tikite okalinga langa de omelette pour le coup me bandaka lia pe bashawama nzo le daka dewa no ndire zebele nzo le mi balewa la kaka challenger la lia ko boyanga te ma metan ko yoka na moni kate papa ko voyager pour masola pote côté na monoko challenger otala en tout cas na bela yo au pays de OK so lingi logique okweya madame Fosa pesa mbongo na stratégie so ça mbongo makabi bamba so na pressé c'est faut tali ke mbongo makala so ke koti badi ekiti so bi na pressé lamba ta ba 20 na mona ko kanza ta ba 20 elati ke baninga balamba moto bango yo kongola na suka challenger ala liawa ngaso ozana nga faide ya te OK économie na économie bako postile na lopangu sa ole kamanda ma dudu bino penda bien mobala tembe et puis tout l'attaque na reki l'air mabe ase to chele on a moto danger ça bana lopangu baleki mingi c'est to besti fufu afa bako koma ka ba donateur kata na kolamba sigoti ina cha mama zela na zanga nzala te na pressé te na zo betelo ba schéma vie OK vie eza économie bana ba ke tona mama temba partir na courage mama na pesa conseil OK bana balanda ka courage ya mama na papa OK eko bo makabiso o bien placement te o ya ki ça c'est bien placement te ozana mwasi o tiaze mo betaka masona ba célibataire ndiro sana nan or célibataire atali côté ni soka zonga beti bisote ba kotimbela te oya saka na mwasi ato beti tolo soko zongi mwasi na bana balelinza la sangone be e baby faut lukela bango na zo betelo schéma soko komi dans engagement même na miri mi sereke te ba bala ba zaka associé na ba célibataire mi sereke te nandeni parce tala miri ko
célibataire amusereke te bazaka groupe pour basaka na galère nyos pour faire na baleki na mirimba mbangu bamarie bakoma ya koraisonner trop pour avenir ya bana mobala muturushi na miri banda France ko teli azo bouger te raisonnement bona na ebeti na kolesa bana wapi muke video yo challenge tina banyama bayeba challenge ebisa yo na banyama bayeba challenge mama nazo ba yoki voilà bona ebisa yo charge eza na capacité na ngo voilà OK on comprend très bien on a lo baso yoki nga bien vie eza kaka mais ça peut péter comment lion ezaka na bana landaka baninga na kolia na retard a contourner no bana va kene charge et puis yeba yango conseil gratuit oyebi eloko elekelaka nga comment mwana ya nyama soka kola zongiselaka mama bomengo te mais mama soki danger eli mwana ndima kokufa mwana tikala mais kokola mwana aremboursa jamais mama soki oza komaka na oloba voilà soso ata boti te akimaka bato mais soki aboti oyeka pa andaka kufa mpo na bana eloko ati loyeka misaka nga lio soki ozwi mwana ya kosala tout vraimen akufa ke mwana akufa landanga bien namona mpakasi akimaka mboloko mais to bakangi mwana na ye akimaka lion mais to bakangi mwana na ye asali to aya ndima bunda mwana bika ekuta kufa siko koma makambo wana na bato ezalaka merare biso bana nyonso tokoli tomoni mama zoba oyo banyamba apesaka bambana na te soso comprendre eya biloko moko tala oyo na oloba soko oyoki nga mon frère ma sœur tobebisi badestine na kotolaka baparent papa azala yo to te na mama soki omoni ebanga na bible moko amankaka papa na ye amankaka kutu asekaka mpo mapa asalaka zoba alata buzoba nyonso lelo makambo mingi ezokomela bajeune fille bajeune garçon baparent okoli na mama wana atanga te akoli ti o classe bando ozwi mele ozwi bacamarade ya français libanda okomi koyoka bacamarade mingi koleka mama soki alobi ayo oyebi nini makopini ngai yeyo ntango koyinda mama alati bere or apekisaki oboyaki oyebi makambo na oloba tala bareseau sociaux batelefone bibembe mingi loyoka bajeune fille bajeune garçon koma tozolula mbongo tozwi me tozokufa fa koleka bato bazanga mbongo bamama banuni oyo na wapesa bino conseil sérieux toye na bavitesse oyo toboyi koyoka toyela bato baya kala yango moni tobrile betape mais ngai nabeti calcule jamais vi folezo nafolisaka vi te mpo bomengo moko te kolongola esengo na ngai nzambe apesanga oyo alinga nazala kosala akopimela nga poto mapesi nga kaka kisasa me nazala lese koleka moto akoti poto akopimela nga libala lese modele tolingana madame bana mpe baye babi papa atembe yeyo naloba na bino nini apimeli nga éponge na kiti koya tolotaka bie mpo bolingo ekangi nyonso eloko esangi bino oza na kikuku olali mozolwila makambo ya gombe okobela estoma nzambe na nga tiki nga pondo baninga bino botie mwa pondu na moto roza na esengo mobala abundaki ye nango otie zelo na mikili ya voisin mpo bafutaki le 30 enta biloko nakomi lokola kinini komi na susi kokota na ndako kofiatolaka mobali lere nyonso atuno likambo ozorepondre si fondiro oyoki te mpo nini sola makosa baninga etungisi zelo komisi oyo liboma conseil mozindo nga libala na kokoka te ya file ata babongo na telefone te ya file nakoyaka mercredi namoni naoyiba nzalo banga tala kaka kutu kende na tika la libre po bambonga maintenant pesi me natondaka te ngaza clair okainga journée dolinga kele ku baba akende ngala tika na ngai ngamu kana lukaka mbongo na kana ba 12000 zo lamba biloko zo tana sani me content ngakolo mbongo na pesi 12000 zo servir nga 1300 trop la fufu 600 600 mbolongo moko na eteni na bikesaka 500 na 400 donc moi si ninyo nadiaka kaka mpo nalia nasekaka nyama okombo olingo ekangi nyonso me nazokonda na basusi na bali te nakoti nde makala mama nayebi makambo oyo ngai te so okebisi na liberté en tout cas nazongeli kolamba nga moko madudi nazwa mbabola na nzungu na nga kala wana yango oyo wana yo osepela potopoto ezaka mpenza potopoto na miso ya batutu so olingi otyango kana kosi kokosola okorona te po oya te ebebi ye Pasta, challenger. Tokomokela so ya suka. Sikoyo conseil nini oyo ko na 2024. Toi non na janvier. Yango na lobi abate 2024 toi na janvier. Tika via mbangu. Voilà. Toke malembe salo yo kokoka. Longwa na makambo zaki na 2023 simbagi te. Tika masola makambo baningo ya inutile zo l'excellent pas pamba. Talaka fi na ngai za wapi. Je pousse na kosani po fi na ngai si et simba. Kali kile a pété. Pesa nzambe confiance po mutabomba kabiso nyonso ye. Eloko ezangi yo. Oyebi ko contrôler yo te.
olingi koyeba makambo bato mingi koleka vie na propre OK bitumba bato oyebi likamba kuna oyebi so batuni ndeni 2024 amankenga on dirait ba fingi yo na fingi yo ba rappeler nde yo ozomona te ke ozotika na retard okozela na bongisa mboka mboka obonga na yo moko so tie courage na moyo mboka ebonga pela basala nzambe na basala nzambe basala nzambe babongisa mboka oui mais na lobango clair makambo mina eloko na yi na bokosela kolo mokili makambo mama to na lero oyo beglise ebeleza so na ndenge nzambe atindaki te batei mingi balembi makambo nzambe bakoti na bomengo muki ya mukili nde bapasteur so avec non élection ezala te nazolo bapolele alo bate wana ngai te problème na ngai eza ndeke bandimi babanga nzambe makasi koleka batei po batei lelo bakomi kokofre bino asa beba ina nzambe na buso bazosala ndola tsa bino ber nyonso amona bino mambongo te yaka na ngwa soko simsinga mbongo champion kosila to konginda o na nzela nzambe ata pasteur alobi ke kopambola mafoleka na kwata totala bible balaka ba Abraham ba Jacob lipamboli me babunda po bazwa c'est ça oya bino lipamboli andeni bozo senga pete ah dadi asa alobi po na ngesi esili champion kosila te fo akomi lo fundu bengana misala kotekenga na kokoka basi ba prophétiser nga na dadi kutu na semaki nga na semaki na ozela ka récolte biso to tshelo na moi saki eza wapi na tshana na lipeka tambululu c'est ça so na jima 20 000 na kota male ekenge na nyoko maki mingi so na bombi 12 000 te na konyokwa frame okoma likokoto ngai te passe comme singa makamaka makasi kole komi ya ekenge voilà ça c'est vrai na si ça fufu apamba na sola biloko ba voisin ndenge nini wana na betik mama ngana mbisi na bali na bandaka na bali po défense na za kangaka match pe beba te na bana na kulumbi fufu nanga et puis nous pas ngata ba fille ba ebele sona bimaki na ekole ko kanga moko na tinda kumtalamba te po so ko lambi ko benda ndambo o pa John tinda sa sani ndakolo fufu na tinda su sani ko lambe nyo comme le quoi associé non yo le bande pa John nzungu na yo yango tinda nzungu oh boni boyoko Nava pambola. En tout cas, bah, comme la souka ba. Tita commercial. Ba diminution sur libanda. Ba tete bazaka kawa mbote belé ba chaîne na biso. Jei ba umela. O challenger. 2024 yé. Oyoki okeyo boyo fa. Okokite ku kufa. 2024. En tout cas ba mbote belé na pesi kaka. Numéro za plus 243 84 75 18 112. Vraiment mikolo yo cours anglais sur le cas. Et puis moko giwaema. OK. Moi à Londres, chaque vendredi, samedi 17h30. OK. Habite tous les moutons que l'anglais a fait, on fait les. On fait les. Sur côté côté méga, ou mobimba. Et puis ma voyage, kakaye. Bana yomoko tourisme wapi à Londres kakaye. Numéro n'est plus 44 74 04 01 82 25. Sur le bêtise ou mobimba. Ma part ça yomoko pe. J'ai mis ma oumela, qui te comme casse base. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était le pasteur John. On a bien challenger, on a bien les motivateurs, on a bien les communions, monteur, on peut ça courage dans les jeunes. C'est vrai. Donc, ok, tu sambeli, tu ok, tu looking mais il faut que tu appelles encourager. Aux a ni na maboko, on débat tout na qui tu as quoi dans la main. Oh, ko bois ka pour que bon manioka et ça la musana. En tout cas, merci beaucoup. La bande de Kotou Bazawa. Merci beaucoup à Exode Mikebi pour l'image à la prise de vue. Merci beaucoup la FM JC Makolo, dans pasteur John Yeyo, Nassiro Sepeli. Tout le monde a chez moi, j'étais la gros bête de la presse congolaise. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. S'abonner à yo, on consomme information et
information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.